Boba n'était pas revenu chez lui, ici à Kibumba, cette localité à 25 km au nord de Goma, un territoire d'affrontement entre l'armée congolaise et le M23 depuis des années, bien avant même la récente grande offensive du groupe armé en janvier dernier. En 2022 donc, comme 60 000 autres habitants de la ville, il laissait tout derrière lui, ses cultures et sa ferme, pour rejoindre le camp de déplacés de Kanyaruchinya. À son retour sur sa terre, il découvre qu'une autre famille exploite son champ. Après 3 ans difficiles dans le camp de Kanyaruchinya, on est revenu ici, chez nous. C'est là qu'on s'est retrouvé face à des gens qui travaillaient dans nos champs et qui produisaient déjà ces choux. J'ai dû payer pour récupérer cette récolte et des proches ont dû me prêter de l'argent pour pouvoir redémarrer mon activité. Avec ces $600 versés pour récupérer sa récolte et cet emprunt en plus, pour ce maraîcher de 48 ans et sa famille, le retour sur leur terre est cher payé et pas forcément volontaire. D'après le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, qui a rencontré plusieurs familles dans la région, ces retours à Kibumba seraient incités fermement par le M23. D'après les témoignages recueillis, les habitants de la ville ont eu pour certains 48 à 72 heures pour quitter le camp de Kanyaruchinya et rentrer chez eux. Sur place, la vie reprend, non sans difficulté, comme ici au marché. Ce marché est très important pour la population de Kibumba. Quand quelqu'un apporte sa production ici, il la vend pour financer de quoi manger et pour l'éducation de ses enfants. À Kibumba, célèbre pour sa production de choux-fleurs et autres betteraves, la réouverture du marché marque le retour des affaires et donc de possibles revenus pour les habitants. Quand il n'y avait plus de marché, les prix des légumes avaient tellement augmenté qu'il était impossible de trouver du chou-fleur dans la région, alors que c'est le produit phare par ici. Maintenant que la guerre s'est calmée et qu'il n'y a plus de combat, les habitants sont revenus et on peut acheter des choux, des oignons et tous les autres légumes. Dans les semaines qui ont suivi son avancée sans précédent en janvier dernier, le M23 a démantelé plusieurs camps importants de réfugiés autour de Goma, contraignant environ 1 800 000 personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations, à revenir dans les localités qu'elles avaient fuies à cause de la guerre. Personne ne l'impose le temps de faire quelque chose. Je remercie le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir validé facilement nomination d'Angaï pour le gouverneur Daniel Bumba Lubaki, en concertation avec son vice-gouverneur Edi Lele Basalaki à ma personne. Donc, je remercie le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Je remercie Batunyoso Bayambaki, nomination Nangai avec joie. O Bazobaki, O Barekonesaki combat Nanga de longue date. Je remercie. Nazo senga pe na batu oyo bamonaki ke tu n'avais pas de qualité ya kozala nommé soki baza na savoir-faire soki baza na baconnaissance naza disposé ya koloka bango po tosala babengi mission bapesi biso. Ça ne servira à rien kovandaka koloba akokokate soki ozoloba kokokate vous avez idée oyo okoki kopesanga mpona koka. Il n'y a jamais eu des hommes complets. Donc je suis disposé ya koyamba bandeko wana nyonso même na telefone même oyo baza mosika mpo bapesanga
makanisi musafi moko sokola elongité. Donc je suis disposé, c'est ça le patriotisme. Raskin, aujourd'hui je parlerai beaucoup plus de l'assainissement, de la mission que mon chef Daniel Bumba m'a donnée. Voilà, patriotisme. Yango likambuto lobelaki, la voix lobelaki yango. Kolinga mboka. Papa na biso Noël na Canada pe tosalaki na émission semaine passée. Alobelaki likambo ya patriotisme. Mutu fazala na esprit wana. Nasi bozo komona ndeko na biso oyo bauti ko nome bauti ko pesa ye place. Alobike mutu moko te akoka. Donc bino bato bobandei koloba bino bato bozo ko critiquer ke akokoka place wana te boya. Bo pesa ye oyo bino boyebi po musala ekende malamu bolingo ya mboka, c'est ça. Yango yaza kolobela. Soki tosali bongo te tokosala eloko moko te, bla 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 bla. Ezoko servir na eloko moko te, mutu alingi kaka ba pesa ye place wana ba pesa muninga te. Soki ba pesi ye, donc c'est-à-dire mutu ya pesi ye place wana ayebi capacité na ye. Ayebi bwana ya mutu wana do bakoko pesa kaka eloko bipesela te. Tozela to mona ngona misala. Lutte antivectorielle. Bapesi biso musalo ezali munene. Mais rien n'est impossible à celui qui a le courage. Voilà. Rien n'est impossible. Ceux qui te salent en biso nyonso bakinoise na bakinois. D'abord, musala eza munene. Nazobanda par kosenga na badéputés provinciaux ya ville province de Kinshasa ba soutenir Raskin ba appuyer biso po bazaka na Kinshasa comme ville. Ba faire participer au babengi population na ba travaux l'assainissement, c'est-à-dire baza élus va faire participer la population ba base na bango na ba travaux d'assainissement et vous allez bien kitoko. Nazo senga na population kinoise bazongisa pas na slogan mais na pratique. Maluba oyo ezalaka seri ya un père moto na moto abongisa. Voilà. Bazongisa yango. Nazosenga na ba jeune bazongisa système ya oyo babengi salongo. Déjà na moment où tozwi ba fonction, la population est déjà impliquée. C'est-à-dire nazo remercier batutu o babengaki ngai. Voilà, likambu oyo la voix alobaki yango likambu ya civisme. Bakuru ya civisme, kuru wana kolakisa mutu. Ndenge nini akoki kozala propre. Ndenge nini esika oyo azo kovanda akoki kobongisa yango. Yango na tobengi kuru ya civisme yango yepe alobike bopeto. Esika oyo mutu avandi bopeto ezala. Donc ba makambu nyonso tu oyo bango bazoleka bazoloba balavoi balobi yango ba papa Noël balobi yango et nani lisusu akoloba te po même biso moko tozomona yango. En tout cas nazo chaka kaka tozolanda tozokomantaka na babiloko na ye. Tozolanda ka tozoyoka. Lemba oyo esala débordement pour inondation. Nazo yebisa pe na batu nyonso bazolanda na moment oyo. Appelez-moi pour m'indiquer au babengi bafulu. Voilà.
basalité baplace oyo eza na baproblème na plus beza 43 085 wana eza nimero na ye azokopesa mpona civisme propriété na Congo 085 084 65 55 na yambanga moko pe équipe ekokoma nazosensibilize bakinois zekinois na salubrité citoyenne. Voilà. C'est-à-dire kotika kobwaka oyo babengi badeshe neti plastique kobwaka yango na bamilie public mpe olobi ke eza balabala l'État. Non, tozala un peu discipliné. Nazosensibiliser bango la protection de l'environnement. Avec Daniel Bumba Loubaki, dans les jours, dans un avenir proche. Côté wana lisusu nayokaki la voix alobaki ke il faut kolandela ba compagnie oyo eza koteka mai na ba bidon wana kosala bango charge to kobakisela bango intérêt moko boye soki ba bidon na bango ezobima libanda ebwakami na balabala baza na intérêt oyo bango bakopesa na kati ya gouvernement mpona koyeba kotia bato kolokotaka babido parce que eza babido na bango nde bato bazosalela bamai na bango wana yango ye pa lobi likambo ya babidon bato baza kobwaka partout. Donc oyo ezokosala bien te neti na Europe ekomi chasse kaka ya pamba oyo liboso wande kopesa yango soko okosala boutique na yo bazopesa ofeli mais siko bakomi kofutisa mpona nini mpo balingi bachasse lisusu mingi na mboka te. Donc bachasse bamoni ke ezobebisa yango wana omoni basali système wana. Donc soko oyebi oza na bachasse no bato mingi bakomi osala ndenge nini bakomi obomba bachasse na bango soko abimiaki asombi biloko azongi na chasse nini na ndako abongisi yango bien. Donc tozo continuer ka na ba émission ndeka tozo koloba tant tozo yo kato partage à mes amis de WhatsApp. J'ai pu se réaliser mission et kazo c'est la nangai. Je vais proposer ma station de transit souterrain. Neti badal. Voilà. On a kango na Suisse. Na ba vidéo malgré na on a dit na kenda Europe. C'est-à-dire la situation de transit souterrain. Pourquoi souterrain? La totale de la station de transit au Union européenne est Salaka. Les Salaka ciel ouvert, ça pollue l'environnement. C'est pour cela quand il y a eu une problématique, il y a évacuation. Leur problème évacuation, c'est qui sous-souté sur le bêta qui bateau a payé à la station de transit. Station de transit eza bisiko bato apusu bayaka matiki matiti po bazwa ba memango na place oyo esengeli. Voilà. Il y a transformation. Mais salami ke la station de transit ana tellement ezalaki ya polele bato batongi solo epesaki maladi epesaki batiti. Moi tant que DGA ya régie numéro 1 ya assainissement ya ville, je suis en train de proposer une station de transit souterrain. Nazo lancé appel. Naoba Bengi. Nazo lancé appel. Tozo continuer kaka na ba partenaires nationaux. Musala o ba pesi internationaux. Pourquoi nationaux? Il y a des Congolais au Bazana Bangin. Par rapport à la immondis au Tozanango, production de immondis dans la ville, la biso ya Kinshasa. Ça, Kinshasa produit beaucoup d'immondices. Mais na Bangin au Tozanango, au niveau de l'hôtel de ville, en attendant Oyo, le gouverneur Daniel Bumba a si à commander.
nazo lancer appel na ba Congolais au baza na ba engin bozali na yango pe nazo senga na ba Congolais to suka kaka te na osombaka ba 207 to suka kaka na yango te na osenga na ba Congolais ba na ba engin bakoka kobenga nga pe tokutana dans le but totia babengi arsenal, une machine d'offensive contre les immondices. Mais nasengi na bango bongo pe nayebisi na bapartenaire internationaux oyo bayaka lobi mpo bainvestir na makambo etali assainissement oyo bazwaka déception nazo assuré bango ke avec Daniel Bumba Lubaki ils ne seront pas dessus. C'est-à-dire venez avec vos projets réels pour toyeba ndenge ntosola po ilanga ya baimondisi na Kinshasa eza monene. Donc on ne peut pas monopoliser ça kaka biso moko na niveau ya hôtel de ville. Tosenga na bango le besoin de déception, mais maintenant il est un combattant, un Tshisekediste, des fondamentaux de Tien Tshisekedi dans la fonction, vous ne serez pas dessus. Voilà. Nazoya lisusu koyebisa na population. Population bocha matoi. La ville de Kinshasa. Mes amis de WhatsApp bocha matoi. Ba déchet elongwaka. Eza nango kaka 25% nde balongolaka. 75% ya ba déchet etikalaka. À cause ya oyo babengi manque ya bangin, à cause pe ya oyo babengi absence ya volonté politique. Parce que na makambo tout, c'est la volonté politique. Nous avons commencé à descendre. On n'a pas eu oyo babengi les frais d'installation. Parce qu'on ne pouvait pas aussi donner les frais d'installation au moment où on a tout ça qui remise et replacé. Mais dans les soucis patriotiques, nous avons fait au Babeli la descente dans Makala, dans le quartier de Bonon, et nous allons continuer dans d'autres communes. Dans le moment où Tozoloba, nous lançons l'appel dans Batunioso, au bazar dans le domaine de l'assainissement. Notre objectif, la ville de Kinshasa, de lutter contre l'insalubrité, de créer des emplois indirects, directs en faveur des Kinois. Comment on peut créer des emplois en faveur des Kinois? Les biso tout au lit la kalwalaba pour bazana mine. Mais biso pe bafou la biso eza richesse. Eza richesse na ndenge nini? Ce qui te mettre en place au balobi, ba usine ya transformation ya ba déchets, ya solo, ya kobuba te. Ce qui te tient yango, to sala ba pavé écologique na ba déchets plastiques, to kosala ba bengi carburant na ba déchets plastiques, to kosala ba bengi ba fumier pour la bilanga. Ya ba maman maraîchère na ba déchets plastiques. Donc Kinshasa pe ekoma na richesse na ngomoko oyo uti na ebele ya ba fou. Ba benga ngo économie circulaire. C'est pour cela nous allons créer des emplois pour la Kinoise et des Kinois. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso na Siri Bomoni
na ebandeli tozalaki na likambo ya Goma ndenge bazokolona bashu na bango. Deuxième partie na biso émission oyo tomoni Fils Mukoko oyo aza kosala appel na batu nyonso oyo baza na ba idée oyo baza na posa oyo balingi ba créer makambo baya kisalu ebandi. Elokanga na kosenga na Fils Mukoko ezake musala oyo azwi azala exemple ya papa Tshisekedi wa Mulumba. Tomonaki ye musala na ndenge na bandai kosala ngo oyo yazo koloba yango azo kosala. Tolingi yo pe na ba oyo nyonso tu yo tangeli biso awa oyo ba mes amis de WhatsApp bakolanda yango na batu mususu esalama ekokisama eosala bien makasi eosala pe carrière na yo bien esika o mowei azali oyo aforma bino ekosala epe esengo makasi outi musika obundeli musala oyo des années mais même Bible le dit yango mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc biso to yambio na esengo ba mes amis de WhatsApp pe ba yambio na esengo to kutani mbala sima. Bye bye. C'est dur de s'y retrouver dans ce flot d'infos sans vérité. Alors rejoignez-nous les amis dans WhatsApp, Tokoyebi, Sabino, Nyoso, Yuzali. Sur WhatsApp, nous vous dirons tout ce qui se dit. On trie, on vérifie, on partage. On s'embrouille à solo et à la voyage. Pour que la vraie info soit quoi voyage. Les amis de WhatsApp, c'est le nom. Pour mieux s'informer, c'est la mission. Merci beaucoup, hein. La fatigue des tons. Maman de Lise Nankero. Ozosenga musala et continuer. Politique, économie, culture, on décrit.